Mbandaka dans la province de l'Équateur et demeure dans ce tour dans le banc de le Manu. Il faut remonter le temps, plus de 50 ans, pour voir une œuvre pareille. Les enfants bénéficiaires de cette œuvre ont touché les cœurs de Marie-Olive Lembe Kabila, surprise de manière particulière par la maîtrise de la lecture du mot de remerciement de l'élève Ange Mouzézé Kabachi. Elle décide de prendre en charge les études de cet élève de la 3e année électricité. La population de Tshikapa, bien informée sur la renommée de la magnanimité de Marie-Olive Lembe Kabila, ne l'a pas lâchée d'une semelle durant son séjour. C'est par groupe des dizaines que femmes, jeunes, enfants et vieillards n'ont cessé d'affluer à chaque lieu visité par l'épouse du chef de l'État pour lui arracher une bonté. Consciente qu'elle ne peut satisfaire les besoins de tous, Marie-Olive Lembe Kabila choisit les plus vulnérables. Téné. À l'hôpital de Kalonda par exemple, elle donne le sourire à des groupes de femmes venues saluer sa présence. Devant sa résidence, où des foules faisaient les pieds de grue, matin, midi et soir, Olive fait le même geste. L'épouse du chef de l'État ne pouvait pas quitter Tshikapa sans encourager l'ONG CPA, un regroupement des organisations paysannes qui encadrent les femmes à l'agriculture et à l'élevage. Marie-Olive Lembe Kabila les visite sur leur champ témoin, un hectare de terre préparé pour les cultures vivrières dans la commune de Dibumba 1. Alex Kandemo Kompa, gouverneur du Kasaï occidental, offrira un dîner de revoir la soirée de la veille du voyage retour de la première dame. C'est à l'issue de cette soirée que, sortie pour rejoindre sa résidence, Marie-Olive Lembe Kabila, face à un autre groupe réclamant sa bonté, n'ayant plus rien à donner, elle se dépouille de ses bijoux pour aider une mère multipart accablée par la misère. Naza mama Mwambui Zamba na Tshikapa mutu apasi debout Congolais, unis par le sol, unis dans le fort pour l'indépendance. Bande koto simba nande boka ma sentir bana mboka tosimba na tozali moto moko tolinga te monguna kota na katikati na biso. Debout Congolais, unis par le sol, unis dans le fort pour l'indépendance. Ne touche pas à mon président, ne touche pas à mon président, ne touche pas à mon président. Président Kabila mwana ya Nzambe, bakindela biso yo mpona kobongisa mboka, makelela bango na biso tolanda te, biso kaka
Muto apasi nayaki koyamba mama président mwasi ya papa Kabila. Ntango mama ayaki tosalaki travail vie mpona komona ye. Tolunge kuna na sopike toke na EDC tomoni ye te. Boye toye kolunga na EDC wana na boudoir soki 21h 22h. Toye makasi tina awa na paradis. Tozeli mama kuna na libanda tomoni mama te. Mama aye kobima akuti biso tobandi kaka libanda wana ntango biso tobandi kolela mama toza na nzala mama alobi ke boza ebele bo nakopesa nani biloko na ye nango nyonso esili bilamba esili mbongo esili nakopesa bino nini soki napesi moko koloba ke bapesi ngai te sikoyo nakopesa nini mama toleli ye makasi mama toza na nzala mama ngai na ye kokende liboso na ye na bana na ngai mibale na présente ye mama ayoki mawa alongoli liputa na ye apesi ngai ntango alongoli liputa apesi ngai aye kolongola liputa apesi na biju na ye apesi ndeko na sepeli natie mama na ngai merci mingi nzambe asoutenir ye nzambe abatela ye bakende liboso na papa mosala na bango ekobawa te ekende liboso esila lelo kupi elobi te ezala ninsombela pasopike ngomule kwakulukutangile muleki wetu Oliva Lemba mama presidente mukajowa papa Kabila batuji balo bwakumuna twakuyetuke bakatweni komunguna to kubaye kwedese katweni komunguna twakulubanyamba nimutu wakulu kufike batuji bafike kwa paradis mama wakupatuka wakutusanga nifubasomba pambele bantu bakuni badi mutusanga na mwabawu batusumuditila mama wetu tuchini nzala mama tuchini nzala ye uchiwambele kajikuni kunu chekwevu ninu peshe chini chitumwakulu chikisha nzala bantu kunyi nukwe kipu mulo na biosi vika bishik bilanga bishik makote bishik ninu peshe chengani mema na kujitili wani mama wani minu bana pepiti chene ni mushindu dona shimkesi wakungali kwa mwani kachibana nuchulila chini chikenge chipita kunyi mushindu mema ni mama wani mbantu bakumana nzambi kumpeshi kachibu muchikina kwa wakukushula chikufili chengi wakumpeshi wakushula kurumeti wengi wakumpeshi kapitu kika inu kweu chimwele kasi kichila wakuni nijisanga jakuni mulombela zambi kwa nizami amulema amuputishila kichimu amupenesha ni yeye ni papa president Kabila munyichimu yenda yichimu ya kuyuzi jubeza zambi abantu angani zambi apapeli L'ouverture de cette morgue au camp Kokolo allégera désormais la difficulté des familles militaires de payer ses services ailleurs en cas de décès.
C'est une morgue d'une capacité d'accueil des 45 corps et qui a été construite sur l'initiative et le financement de l'épouse du chef de l'État par l'entremise de l'association des épouses des militaires et des policiers. Je voudrais, au nom des épouses des militaires et policiers, réunis au sein de l'AMP, remercier la distinguée première dame de la République de sa ferme volonté, mais aussi de sa détermination à venir en aide aux familles des hommes en uniforme à travers ces métiers d'élection, plus précisément l'élection de cette morgue qui constitue la première dans l'histoire de notre pays à être construite d'un camp militaire. Profitant de sa présence dans ce camp militaire, l'épouse du chef de l'État a appelé les habitants du camp à lutter contre l'insalubrité pour leur bien-être. Tout d'abord, je profite de ces cadres aujourd'hui qui nous réunissent tous là pour souhaiter une bonne fête de la femme en ce jour férié. Bonne fête, ma maman. La Kolobana Lingana. La Toli Nzambe ndenge a permettre biso lelo tokutana awa mpona makambo oyo toye kosala lelo oyo boyekeli biso ngai naza na mingi ya koloba te kasi Nzambe ye azali maître du temps et des circonstances. Mokolo ya lelo ayebaka yango mpe na mboka na ye ya lokumu je pense que ezalaki déjà programme. C'est vrai makambo ebele oyo ezosalema mama olikaki yei epai azonga epai ezali po soutien mpe ezali ngai moko nakokaki soutien ya liboso seigneur nzambe soutien ya mibale na baœuvre nyonso oyo papa mokonzi joseph kabila kabali soutien ya misato bato oyo batiaka loboko ntango nakendeki kosubir humiliation oyo bino boyebi te kolomba mpona nakoka ata na ndenge ya mokie kopermettre que participation na ngai esalisa mpe bamwa makama oyo tokutanaka nango na kati ya bomoi oyo nzambe apesa biso na se na mokili mpo nakokaki mpe kovanda naliaka ngai po biloko ezangaka te na esika oyo nazali ou bien naetikaka kaka bana na ngai nankataka bango kaka me te naza mpe na kaskete mosusu ya bana ebele oyo bana ya mikolo bapapa bamama bajeune bakoko oyo mpe ozali bana ya ngai eloko mosusu moke ezali nayokaki docteur atali papa bokilo ya ngai watika biso ya likambo moko ya lobelaka biso mpe ngai mpe na kokomplete boye
likambo mosusu oyo alobaka ya mosia makasi ezalaki te kosenga na biso nyonso autoprise en charge. Autoprise en charge elingi eza kaka kozala na bamoyen ebele te lokola likambo moko oyo namoni ntango nazokota naza surke apres cérémonie oyo soki nasengi bamama na ngai moko tokota tolia matiti oyo yakangokolo lelo nyonso kozala propre pe metala ndenge ekosenga te kaka babisozere kota awa bambongo ebele me kasi mutu na mutu na kati ya environnement oyo ye azoevolue akoki deja koasenir yango basashe nyonso oyo toni sika nyonso bolingi papa etumba nde aya papa didi aya awa banda kolokotango bana mboka tosimbana tozali motomoko tolinga te monguna kotala katikati na biso. C'est bien que toyebaka leta eza na badevoir vis-à-vis na biso mais biso moko mpe tozali na badevoir vis-à-vis ya leta po leta eza na leta biso nyonso. Soki na konte parfois bambongo oyo bato ebele basalaka nango baentretien ya makambo mosusu eke nzambe akushe mitema na bango bakotize na biso ensemble po tosilisa batima oyo mpo namoni eza inachevé tokosilisa yango dans un mois. Malheureusement, on a un projet ebele oyo etali intérêt communautaire soki na sengi soki na beleli nazwaka penza réponse de mpona nini mpona égoïsme mutu na mutu akanisaka nano kaka ye moko mwasi na ye na bana na ye na famille. S'il vous plaît, banda lelo nazosenga bino soki natindi bamama mpo nazolandela yango epai na ngai suivi ezalaka soki bamama baye kolekaleka na babiro po basenga constitution s'il vous plaît soki moyen ezali bokangelaka biso motema te parce que na bakongole nyonso oyo tozali na kati ya ville oyo to tokotizaka kaka $1 par mois par personne baprojet ebele kosala yango biso moko sans pour autant ke tozelaka kaka ke non papa Kabila yaka otalela ngai likambo oyo eza liboso ya lupango na ngai tala ndenge fulu wana etondi kuna nani atondisaka basashe wana moyen ya kolite nango ezali soki tolokoti yango nyonso tokumbi yango na moto ekokonstitue basalite na misu ndenge tozomona kosika nyonso te bamama surtout biso nde garante ya éducation ya bana biso nde garante ya propriété ya ndako biso nde tozali socle ya famille kozwa yango mabe te na profite kaka nayebisa bino mpona assainissement ya environnement na bino esika bozoevolue esika bofandaka biso nyonso. Et puis na kobeta sete na likambo oyo ezali santé ya maternité po ezali problème ya minene mpona biso mama
la santé de la maternité. Monde ya lelo ezali papa asali yombe osali koleisaka mpe bana na misalo ya mike oyo kosalaka oyo na sutenaka bino moko boye ezali mpo contribution na biso na kati ya éducation ya bana ezala mpona réussite ya avenir na bango. Mais soki tozozela kaka motu moko ya kosalela biso azate yango wana pe importe evre oyo ntango mosusu mpona misu ya bahumain ezali moke me mpona ngai motema oyo esali yango na bolingo nyonso ezali evre. Et puis, bandeko tosimbana nde okokama sentir bana mboka tosimbana tozali moto tosali yango lelo boye tolinga te monguna kotala kati na biso nayoka te après 1 mois to 2 mois eloko ise lisusu eza te o mama Olive yaka Ne touche pas à mon président. Ne touche pas motu na motu esika na ye ya mosala na ye akoki mpe kotia maboko kosala makasi mpo abongisa aentretenir pour que mama mpe atala bisika mosusu oyo akoki kosala eloko mpona bana mosusu boyene soki na contrarie motu en tant que chrétienne napesi bino merci mingi bamama ya association ndenge otie sérieux na mosala. Merci na bato nyonso oyo bakontribuaki même pas seulement matériellement mais kaka moralement na soutien ya mabondeli mpo na nzambe apesa biso lisusu batango ebele na mokili oyo tokontinue kosala mosala na ye po oyo eza mosala ya nzambe na bino nyonso oyo ozali présent awa lelo merci po nakanisaki teke bato mosusu oyo naye kokuta awa nalingaki nakuta bango merci nzambe apakola. Après cette cérémonie à laquelle ont assisté le vice-premier ministre et ministre de la Défense, le ministre du Genre, Famille et Enfants, les chefs d'état-major des FARDC et les autres personnalités militaires, la première dame de la République a visité l'hôpital pour prendre connaissance des difficultés auxquelles le personnel soignant du Konkokolo fait face. Elle était à la maternité, à la gynécologie et à la pédiatrie. Les malades vivent dans une promiscuité totale. Ils partagent à 3, voire même à 5, le même lit. Cela, Marie-Olive Lembe Kabila l'a vécu personnellement à la maternité et à la pédiatrie. Pour alléger les malades de l'hôpital, l'épouse du chef de l'État remettra un lot des matelas et des lits au médecin directeur. Un lit d'accouchement était également au nombre. Marie-Olive Lembe Kabila va clôturer sa visite dans les pavillons des blessés des guerres. Dans une atmosphère des douleurs et des peines, elle leur apporte une assistance pour les réconforter. Les camps militaires Kokolo a vu ses habitants prendre d'assaut l'extérieur de l'hôpital pour ovationner la première dame de la République. C'est donc au milieu de ces femmes, épouses des hommes en uniforme, que Marie-Olive Lembe Kabila passera sa journée du 8 mars 2013.
Congolais de la diaspora et ceux vivant à Kinshasa ont communié dimanche 7 avril à la paroisse Saint-Joseph pour confier la destinée de la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Jérôme Badibangadi Badivé a mobilisé sa base pour qu'ils implorent ensemble la grâce de l'Éternel sur le chef de l'État qui s'investit sans relâche pour le bien-être des Congolais. Enchanté par la modernisation qui s'opère en RDC, ce Congolais de la diaspora a félicité Joseph Kabila Kabange pour sa vision, celle de la révolution de la modernité. L'officiant du jour a dans son homélie invité le peuple de Dieu à soutenir le chef de l'État dans sa mission et à mettre la main à la pâte pour rompre avec l'oisiveté. Touche pas à mon président. Oyo eye kusenga nzambe pe kotono nzambe botonzi. Pour makambo nyonso ya malamu azali kosala na couple présidentielle elongo na makambo nyonso azali kosala na mboka na biso mokonzi ene yakoba kobatela ekolo ya biso kobatela couple présidentielle mobimba. Jérôme Badibangadi Badivé a souligné que tout Congolais pris de paix doit condamner tous ceux qui tentent à nuire aux intérêts de la nation et à accompagner le programme du chef de l'État pour que la RDC, ce pays à énorme potentialité, soit compétitif sur le plan international. Pour Badivé, Kinshasa est en train de revêtir sa belle robe et personne ne va empêcher cette mutation qui est bénéfique à Toukino en particulier et à toute la population congolaise en général. Après 30 ans, c'est un plaisir que na sengela bango messe pour na petit diable jamais alonga bango atika bango baza nzoto makasi basala mboke comme lisusu kitoko ya kitoko lokola poto. Pour le moment on a constaté na koloba ke RDC ezali paradis ya Afrique kobosana te ezana ndenga mabete. Touche pas mon président Joseph Kabila, tout ça qui n'a pas, comme on a Ebanda. Saint-Joseph, donc c'est-à-dire comme on a Ebanda Awa. Bah on y se pisse tout. Olive